Colombien, Pakalingomba, je suis le sommet du rap. Mark Chabran, les Kwame Nkrumah. Moi c'est balandia posa poto TV eza grâce à makingile moi na bino petit na bino moi si na bino ko bolela ya trop na yeli soso na posa poto ndeka na baki na koya lelo na bandi na mbeto ko na sabino ndenge nini moi si azalaka na mobali na mbeto eza munene mbeto fongo ma oui eza pona yo na mobali na yo. Ate se fini pour quitter la C, il faut qu'on quitte la C pour et chambre et bino, vous à l'aise. Vous avez un droit d'orgasme, vous avez un droit de créer des joies naïo pour et ça chinda pour un mobile naïo. Non le là, les nous sommes aussi dans mobile nous n'embête, les nous sommes comme mobile nous n'embête. Attendez nini. Nditinga grâce à makingine ngande na siba ka mobile ngambala ko siba ngate ngande so na pesi sima na pesi makambo pour so nso mbala wa bisanga grâce à makingine sala no sala nyoso mbala wa bisanga o pesanga sima no pesa sima zuli katano na baki yango ekoti eno ningana ba façon nyoso ko po mbala sa nini a comprendre que nazala na mwasi likata nini mama yo sela na ndako likata munene za likata mukeza likata mukepi ko edo ko na diki likata mukeza la moi diki esa la moi bien mais quand ça me kinga ko faire likata munene eza ko likiba pa tele matwa zo nganda ko kimya mpaka sokola yo kati ba no la ki mbala sala ne so te il faut un moment mati o pesipi makambo o baloli ki mbala mo ba sentir que wona na uto za na mwasi oui na uto za na mwasi akokana nyoso mwana mungala vraiment ali binza kuna apesa si on va aller sur ma pesa si ma comme limité pesa si ma pesa ma kambo balola mo bali façon so akoma pesa mo bali si mo bali si on dit c'est bien on s'allie on pesa si ma mère on dit ici donc ma kambo on pesa si ma mère on pesa si ma kambo on comme ça comme bali non na niveau mo ai baké na na moi si maman, on se colle à l'ibon, on dit pour y aller kata bien mbaya sentir que nous allons libolo. Eh, libolo ne sont pas la côté kata la mise en carte blanche. Té, moi ça la kabongo té. Moi il faut qu'on pèse ça comme kambo. Comme mbala on pèse si mbala nobi, on côte mbala la côte si les kata libolo on se fait côté tout. Et ningani, il va chercher la chaleur de la presse tout. Et côté petit canon. Oui. Likata mobile il faut télé makata on laisse mobile wana le mobile ya solo likata mobile mo pesa ela wana ngate e ngana tout côté tekiama et teki mo tout côté ton mobile ya pesa ngasa salabo na salabo mama ki aussi mami on pesa mobile na sentiment aussi mami pesa mobile na sentiment hein aussi mami pesa mobile na waka on ba ba pesa bambata baba beta bambata bon on dit makambo zalaka bon on dit mwasi abonga za mobali nyos mbala sengi mama tili kolobola ti otombo li koloba rekoti o sala bo o sali yango wani mobala sentir que vraiment mwasi yo mwasi mbala ebiso la la bo ola li bimba mbala pesa ko mbembe mama yo bongo na mobali na mbala pesa ko mbembe so ebiso la la posi makale kale yo polali olale lala posi makale kale mbaka olale bimbe ubaluli mobali mwasa komaka chiffre neso na mbeto o mata likolo olanzi mobali na onyame mobali na yo mwasa na kapete na mbeto mwasa sengo kuba te na mbeto mwasa fa ko pesa makambo na mbeto mbalula mbali sentir que na utuza na libonga bien oui ya bana poto na ozela bino non c'est bien avec après confinement beaucoup ya tout ça mosolo calme to solo laki après confinement boya boutique basi na bino na poto bino mo boye awa na baloli bino na pesi no libolo qualité bino bo tele mais makata na bino makata fe minini tsanga sa kila tsinda ngambala milina no milila nga midi biko na encore etele makaka tango ekota j'ai na balolo pe na pesio sentiment donc tu os na poto atoki ba bete sona na ndenga mabe yo aloba mwana na te apesa posa mwana na te mwana kama so balolo pe sentiment oui nous na mwasi
likata mobali fo etelemaka lokola likemba mama oya nana bakiso etelemesaka mibali bokozongela fete na ndako likata mobali etemi pendant 45 minutes mobali nyonso akoki mobali memela poso triangle to mobali alembi yakalela triangle ningamela ebete babiloka suka banzele makolo sentir ke wana mwasi si ba mobali na yo si bipela mobali na yo pour chambre za bino odo be mobali no si bi mobali no lali elikata no pele ko tsali bolo na pardon au fond même si ko fond ma ezongisa na biso basi o bandeli mai no baki mai no j'ai le kitoko moi ça la ka fond maman moi ça la ka te moi te mobali so biso mama panza banzela yaza mobali na yo si ba mobali na yo oboya kwani okangi ntima kwani basala bango kuna biso engakasa makenyanga boya na mate na boya te nasumbala bisinga mama panza makona panza ka directement na dobe mobali na si mobali na boya la c'est de quoi je suis capable pour aucune calme mon banda kwani okilaka mbanda pwani ba mutu ambe na ngata ngoye tuta mobali ngoye tuti mobali nanga mutu ambe na ngapa ngisi mobali pe bona ngisi mobali na mabele oh mais oki mama te ozana toujours ponanga so mobali no mobali lembi ayo ko moso lembo la lité il se papa zela nga mona sala nga mona dobelo yakane na kwani na kwa mbi meme na poso kwa kusuka mobali o mena na poso kwa salut odobe mobali tika loboyo jamais mobali tika loboyo mobali toujours obi osesa kotiba na magie point obusisa kosimba na magie kosimba na basoso et vous bête on le voit mindele moi douceur mon boy on va assister moi si assister soit melio ma belle mais ça comme ma belle et Dieu pour la vitamine na yé to ma belle non et qui tina si mane comme ay gi to yo kota yo j'ai obusisa ba je aussi aussi ba na mbala sentir que oui non si ba na moi si mobali soki atelemite mama sise so mabindi ana kota monoko melongo ofibi yango ozi mabindi ana babulu mami balo tongo na monoko dungi yango beto ekoleka kitoko mobali akoboya yo te wana sa boyo bete na gazo kinga gasa makide osisa mobali na mabindi sisa kai mabindi po ayeba ndenge ni to akoma fu amona dan azota bukele pona bonga pesa bende mabindi melango akokoka koboya yo te zwali katana pe koto wana munako tombe ozulo lemon no yo bisika suba ko katisi yango mobali akokoka lisusu te akokoka sukoboya yo te atande nini osibaka mobali no ndenge ekoki ndenge esengeli bosa abonné massivement na Posa Poto TV vous avez Santa Bouya bien ba Santa Bouya propre ndeka bo messana ko ba Santa Bouya bien pas grâce na makingile mona mongala mona Posa plus que rebo ndeka vous ba Santa Bouya kitoko ya bien soin bo continuer ko benga numéro na maza plus 243 89 77 80 688 plus 243 89 77 80 688 beaucoup de beaucoup grâce à Makingile en personne vous avez pour sa formation benganga vous avez pour sa conseil benganga vous avez pour sa bon benganga beaucoup de moko en tout cas vous allez brancher na Posa Poto TV bye.